ingeta, 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 bokota, 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 bokota la famille, bokota, awa dossier sur dossier, awa makambo sur makambo, awa ya somo, awa ya pasi pe mawa bande konanga, bokota, 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 Quand ndenge toyebisaka bino toujours et encore soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen toya koloba ezate toyaka toujours et encore soki ya koloba ezali la famille bokota 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 dossier ke zongi bokota 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 makambo ke zongi bokota 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 ya somo eke ezongi bandeko nanga na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya pasi penza pe mawa. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Bienvenue na balandinyo soya kala, bienvenue na ba onyo soya sika. Ka ndenge toyebisaka bino toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. La famille lelo oyo toye na dossier toye na makambo toye na ya somo ka ndenge bo mona titre na biso lelo oyo toye pona yagabi tumba na bandi ebele ya batu bayebi comédienne Gabrielle Bolembu ebele ya batu basepelaka na ye ebele ya batu basepelaka na ndenge amikotisaka surtout na ba rôle o nyonso ajuaka ebele ya batu bakoya kotuna biso ke pasa. Qu'est-ce qui se passe? Problème nini na yagabi lisusu bandeko nanga. Avana ya kokota na mozindo e kozala malamu na ya nane ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya shika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo. Chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mokulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo ona bokono ya diabète AVC tension topé obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
mwa sensibilisation bandeko na nga, la santé n'a pas de prix. Kane toyebisaka bino batela santé na yo, soki okobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te. Yango eza toujours bien, eza toujours malamu en tant que mutu omoni santé na yo ezokende bien te, ezotambola bien te, ekozala malamu mingi, benga Grave Cœur na lombangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya malamu pe ya kitoko penza mingi makasi. Grave Cœur azawana azosungaka bandeko nyonso o baza na problème etali makambo ya santé, oyoki to monike na nzoto na yo ozomi yoka bien te, en tout cas benga Grave Cœur na lombangu aya kosunga yo na système pe na ndenge moko ya kitoko. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi ke boza ebele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino, ka ndenge tolobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli. Tant de personnes lelo oyo, je m'excuse baza lisusu na biso te, mais soki yo ozali na bomo nzambe azobomba nzambe azobatela ozo célébrer pe anniversaire na yo, en tout cas eza eloko malamu kokumisa nzambe kotombola nzambe po na pema. Yango bandeko na nga Étoile Nines TV na équipe mobimba na ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga kande tolobaka tango matange yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoyepa na bino lobi kuna nazokende pa ya bakingandi te. Matange yaka na cadre nango na système nango, yango bandeko na nga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza bandeko na nga ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o bakufeli papa, bakufeli mama, bakufeli yaya, tata mwasi, mama kulutu noko toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Courage, courage na bandeko na biso nyonso oyo bazoleka to bazolekisa ba moment moko très très difficile. Je sais que mosusu dans la vie to komaka na moment moko babiloko ezo simba makambo ezo simba okomi komitu na mille et une questions. Zambe na sala nini na lia ya nani, pourquoi situation nanga ezokende bien te, pourquoi yanga ezotambola bien te. En tout cas na ye kopesa courage na bandeko nyonso ba o bazo lekala ba moment trop difficile. Mosusu eza musala ezo simba te, mosusu eza mabota ezo simba te, mosusu eza libala ezo simba te. Kangama kana Yesu kan ndenge Bible yebisaka biso que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est vrai, rien n'est impossible à notre Dieu. Soki tokangami na ye omona pe que makambo na yo nyonso ekotambola. Voilà. La famille, lelo oyo toye lisusu na makambo kaka ndenge bozomona toye na makambo ya Gabi tumba ke pasa, qu'est-ce qui se passe, mille et une questions bandeko na ngai. En tout cas eza pasi pe mawa kolala kolamuka na ba dossier Congo na biso eza Congo moko bandeko na nga ka ndenge boyebi Congo moko ya ba dossier ebele ya batu tango ba makambo ya ba tampon ebimaki ya Dr Christian. Tomonaki video moko ya Gabi azoloba azosensibiliser batu bakende pa ya Dr Christian wana pona ba makambo ba tampon, apesi exemple ya ye moko nazaki na ba tampon botala ndenge Dr Christian asalelinga boye. Après circulation ya ba video wana toyaki komona video ya Gabi ayaki sur les réseaux sociaux pona koloba keno ye atikala kokende pa ya Dr Christian wana parce que ya Gabi abando salela Dr mosusu ba publicité. Alobi ye atikala kokende na ye kuna te Dr Christian wana bazoko sela ya Gabi et makambo zaki mwa ebele toyaki komona Flore ayaki sur les réseaux sociaux ayaki koloba pour confirmer que muto asunga ya Gabi na batampo parce que ebela bato tomona ki tentira ya Gabi ndenge komaki muto asunga ye ezaki Dr Christian wana. Et puis toyaki komona présence pe ya mama na biso epela ya mama epela ayaki penza kolobela ya Gabi ke ya Gabi il faut azala reconnaissante. Pourquoi? Parce que docteur mosusu nde asungi yo mais yo lingi osala publicité na docteur mosusu. Pourquoi? Parce que docteur wana afutaka yo. Ça n'a pas de sens.
toyaki komona après wana réaction ya Yagabi ayaki kosabola awa mama epela afingaki mama epela et après toyaki komona pe présence lisusu ya mama epela ayaki encore sur les réseaux sociaux pona kolobela Yagabi koyebisa Yagabi ke yokutu parmi bato ya kofingaka bato yokoki kofinga ngate mama epela lobaki ye aza mwasi kitoko kobanda na suki ti na linzaka soki alongoli bilamba bokokumisa nzambe keno aza mwasi me Yagabi akoki jamais kolongola bilamba na ye parce que nzoto si epola bandeko nanga ebele abatu moi personnellement en tout cas na tikala kondima nanga te nga na monaki kaka babiloba ya mama na biso epela ebele abatu toyebi epela azalaka mutu moko ya bilobela pe makasi ya lobaka yeso ki abandi likambo asilisaka ngo te ye azalaka koloba se koloba alors nga na monaki na nga na lobaki kaka keno eza kaka koloba ya mama epela bandeko nanga to ya kovanda ka boye lobi baya kotindela nga ba photo awa somo natiela bino nanu photo ya Yagabi bomona ngo la famille. Voilà, photo yango yo na bandi ebele ya bato bomona mwa photo ya Yagabi ka ndenge toyaki kovanda boye directement baye kotindela biso ba photo balobi botala makambo oyo epela alobaki bino botikala kondimela epela teke no nzoto ya Yagabi esida ya kobeba eza ya kopola bomoni bino moko bandeko na ngai ka ndenge na yebisaka bino tambola na yo mokili bandeko omona makambo en tout cas na vandaki sans eloko koloba na vandaki penzanga moko na lobi nzambe o nazomona eza nini ekomi lisusu nini ekomi kokende wapi ekosukela pe wapi ezosala ka pasi pe mawa bandeko nanga ezosala pasi surtout na côté ya Yagabi na bandi ebela batu pe bamonaki Yagabi tango le président Anse Luzolo abengisaki ye na poto tango akendaki poto biso moko tomonaki tolandaki mwa témoignage ya Yagabi alobaki ebele na oyo ebandaki koleka na nzoto na ye tomonaki ba témoignage na bakisi oyo Yagabi akomaki komela tango akomaki na poto tango akotaki bandeko na nga na poto en tout cas nga na lobaka toujours ezalaka pasi oyeba nini ezolekaka na vie ya mutu mosusu biso surtout la plupart ya biso bakongolais tozalaka toujours bato ya liboso ya kolinga koyaka kojuge baninga mais tozalaka na tante ya koyeba ke pasa nini ezoleka na vie ya ndeko na nga oyo eza nini ezotungisaka ye tozalaka na temps wana te biso bakongolais mais mingi tozalaka toujours na temps ya kolinga koya kojuge baninga koya koloba mabe ebele ya batu deja balobaka toujours mabe na kombo ya Yagabi ebele ya batu balobaka deja mabe soki bakoloba lelo oyo na batu o basalaki nduma na théâtre mutu bakoya koloba ya liboso ekozala kaka Yagabi soki bakoloba batu oyo basala baboma batu encore ye moko pe akumisa yango akumisa yango keno alia Diana Makila na nguba soki lelo oyo batu bakoya koloba banani babomaka batu ebele ba congolais bakoya bakoloba ka keno Yagabi parce que ye moko a confirma yango mais mosusu toyebaka te bakanda mosusu ebimaka wapi bakanda mosusu biso mosusu toyebaka na biso te tokomona kaka Yagabi ye wana akoti akomi kofinga mais mosusu toyebaka te omoni nga na komeka nanu kosala mwa analyse na côté na nga la famille na sala na bato ebele eza na bato ebele basalaka biloko na se ya kanda basalaka ba makambo ebele na se ya kanda oyo biso totikala ko comprendre na biso te dans quel sens eza na bato mosusu peut-être amoni vie na yezo bongaka te mais amoni ya baninga mosusu ka lelo o baye mbala moko Nzambe asalili bango grâce ya bango ebongi siko bato abongo omona mutu mosusu akomi na kanda bato mosusu baza na ba lien familial o elandaka bango azo meka ka ndenge ezalaka na nyonso azo meka me aomona ka keno na kote na ye makambo ezo simba te kanda wana elataka siko soki yo oza mutu oyebi ndenge nini ya koyeba kosigere ba makambo wana ko digérer plutôt makambo wana en tout cas ezalaka ka pasi yango bomonaka bato mosusu kanda lelo o soki tokoti na vie ya Yagabi abanda ba makambo ya théâtre kala bomoni lelo oyo soki tokobeta masolo ya basila bisalu ya ba Belvi Kandi ya ba Irsil Pechanga voire même ba Dinana la douce
lelo oyo tokomi kobenga bango ba boss ba patron la famille mais eza ba génération presque moko na ba yagabi kuto banda kala avant bango mais bango wana 4 basi lelo onzamba tomboli bango makasi. Au-delà de ça, lelo toye komona pe ba jeune o ba bandi théâtre sika. Ba bandi penza théâtre sika bande konanga. Mais biso moko to omona combien Nzambe azotombola ka bango. Lelo oyo ba mususu bakomi pe ko banda ko former batuna bango, bakomi ko sala ba voyage ya kili matakita oyo yagabi atikala ko sala te. Tout ça bande konanga esala ka pasi. Soki lelo oyo totala yagabi azalaka azofinga ba belle vie kandi akoya lobeli ba silpeshanga mabe, c'est vrai akotela ka sila bisalo. Toyebite sila bisalo futaka parce que yagabi place mbongo ezalaka akotaka. Toyebite. Mais kokota na mozindo oko sentir que yagabi azalaka na mwa kanda wana. Komona ki batu oyo baza batu to bandana bango presque. Nanzela moko ya bango lelo eye ko simba me yangati lelo etikala ko simba te. Ya bango ezo simba me yangati lelo etikala nango ko simba te. Esiala ka pasi. Yango mosusu nga na comprena kananga bakanda oyo yagabi penza amimilaka biso sur les réseaux sociaux. Bakanda oyo esalaka keno yagabi ayaka pona kofinga pona kosabola pona kosala o nyoso aolinga kosala. Alors tokota na makambo ya nzoto en tout cas bande konanga ba réalité eza ebele. Batu mosusu balobaka bayaki koloba oh yagabi parce que déjà photo oyo ezotambola sur les réseaux sociaux, il y a de ces personnes oh balobi yagabi bibaka baka yagabi bitiatia oh yatia na nzoto pona kitoko kaka ebima yango lelo ekomi kosala ebongo. En tout cas bande konanga nga na lobaka toujours na yaka kwa appuyer makambo soki naza na preuve mais soki naza na preuve te en tout cas moyen na ya kwa appuyer ezala te pe erotika la kozala te. Na lobaka oyo nga moko na yebi keno na monaki na zalaki koloba keno yagabi bibaka baka en tout cas na koya ko confirmer te parce que na tika la kozala te na tika la kozala te mais nzoto pe ezalaka na ba caprice nango bande ko na ngai eza eloko photo yeba mwasi biso basi tozalaka neti mibali te. Dans quel sens? Mwasi premièrement soki akomi kobota nzoto wa mwasi echangeaka. Yango bomona basi mosusu kola na yo sa banduta te mais tango komi kobota banduta ebandi. Basi mosusu ozalaki na nzoto ya mike penza mwasi ya taille mais tango komi kobota ata soki ozomela nini ata soki ozosala ba exercice ya ndenge nini ozo sentir kaka ke nzoto na yo ezoya kaka munene forme na yo ekomi kosila. Beauté na yo ekomi kokende pa ya bana na yo ezalaka bongo nga kutu muto ayebisa biso bongo ezaki mama biso tongo to okola zo yebisa biso ke beauté na nga nyonso ezokende pa ya bana na nga ezalaka bongo. Et puis au-delà de ça l'âge aussi compte. La plupart ya batu biso tomonaka na biso kaka ata soki ozokola otikala ka ndenge ozalaki ezalaka bongo te. Soki muto azokola normalement âge pe échange pe transforma ka mutu eza bongo eza batu mosusu okozwa temps soki lelo tokoya ko comparer oya gabi na ba Belvi na ba Sila na ba Irsil Peshanga bino moko boyebi déjà bango misato wana nanu baboti te mutu oya za abota eza ya gabi nazo kotela ya gabi te mais babilo mosusu ngala soki mutu asali mabe na yaka kolobela mabe na yebike ya gabi afinga kase ko sabola. Mais ce qui ba makambo susu ya ko défendre mutu en tout cas ezalaka toujours bien. Yagabi abota sikoyo eza na ba transformation mosusu ya nzoto tango abota ki amona ki penza changement te mais tango akomi kokola akoti déjà na deuxième âge azo kende ba troisième âge ka ndenge ezalaka c'est tout à fait normal. Oyo ezobima na nzoto na maboko ya Yagabi en tout cas nakoki koloba te ke eza nini me ye moko kaka nde ayebi eza nini. Yango bandeko na nga na ye ko profiter pe ko pesa conseil na bandeko na biso ya basi surtout. La plupart ya biso basi tolataka bilata lata. Mutu alataka bilamba selon forme ya nzoto na yo. Soki omoni ke okomi na yo na libungu munene moi sima na yo eza lisusu munene te parce que eza na batu mosusu bazalaka moi libungu munene sima eza lisusu te
mais la plupart ya bato mona azo se permettre ko lataka biloko moko ekanga ye nzoto ekokanga ye nzoto biloko moko ekobimisa nzoto na ye na poisa bokomi peut-être kotambola remarquer ke na nzela bato bazotala yo omona mpe bato mosusu akomi na kosilika akomi na kolata kanda yango bazotala nga boye mpo na nini o mpe azotala nga boye mpo na nini bazotala yo mpo na nzoto na yo ndenge ezali lataka bilamba moko oyo ekozipa forme na yo eza bongo lataka biloko eza bato mosusu omona déjà libuma esi se tracé 2 fois mais aolata body moko ekangi ye makasi aotambola nango ka bongo ye moko aoloba nazata kuna te ozata kuna te mais mibatela quand même koya kobetisa bato mabaku te na nzela ekozala bien te ekozala penza bien te nga na kamwaka mosusu omitala olobi nzambe o nini omona bato mosusu oyo bazalaka likolo aza monene mais soki okiti na makolo azokende neti mais alati eloko moko ekangi ye te lataka barobe oza mwasi oti kolata ata mwa pantalon na yo oyo kokanga yo te mwa blouse na yo soki chemise na yo oyo penza ekokanga yo te oyo ekolakisa forme na yo te ekozala penza malamu kolataka biloko oyo ekoya kotia forme na yo na poisa te ekozala bien te. En tout cas courage na ya Gabi, courage penza parce que photo oyo eza ba capture oyo bazwaki na video moko abando sala gag moko na ndeko na biso moko na bosani mwa kombo na ye alobaka portugais makasi azwaka mingi chez Jérémy Chabani. Alors kuna nde babando sala gag na bango na nzela ya gag wana nde ba miniature matakita ebimaki bandeko nanga ka ndenge boyebi. En tout cas ezo sala ka pasi nzambe alola kaka apesa ye makasi ya Gabi pe bifinga elekaka bomoni dans la vie soki oza moto oyo ozalaka toujours prêt ya koyaka kobimisa mabe ya bato na poisa. En tout cas bato pe de leur côté bakobandokanela yo bakozalaka bamoni moindre pépin ka boye bango pe baye babimisi yo na poisa. Et en tout cas eza bien te surtout na côté ya ndeko na biso ya Gabi. En tout cas na osenga na yo mingi je sais que ozana bakanda ya komona tie bato o babanda carrière sima na yo lelo oyo bamati ya yo zo matakate eloko ka na koyebisa yo ezake ndenge tozana se ya moyi mosusu to se comparaka na baninga mais toza bato wana te ezana bato mosusu na lobango oui nzambe ti akela bango ye moko déjà liyeba ke bato oyo bakozala ba millionnaire bato oyo bakodiriger bato oyo bakozala boye il y a aussi d'autres personnes déjà nzambe ye moko ayebi ke moto oyo tina ndenge akokufaka akotikala kosomba ta velo te mais bana na ye nde bakosomba na mituka bana na ye nde bakokende liboso bana na ye nde bakosala makambo minene ekozala bongo. Donc c'est de la même façon avec toi ya Gabi bisika nyonso zolanda Étoile Nines TV. En tout cas tia yango kana mutu ke non soki lelo ba belle vie kandi ba mati eza nzambe ye moko akoma yanga nzambe atikala kokoma bongo te. Peut-être yo pe oleka bango na ba makambo mosusu aussi oleka bango na makambo mosusu oyo bango pe batalaka yo batali balobi ya Gabi kote wana en tout cas aosala makambo malunga eza bongo. Donc yo pe de ton côté sepela na onzamba pesa yo longola bakanda oyo zanango envers baninga na yo parce que bakanda ya Belvi ya Gabi e banda penza le loté surtout envers Belvi surtout envers Irsil Pechanga surtout envers badinana tolo bakango bandeko nanga bawelela eloko te mais ezaka katanga monika succès kane boyebi congolais déjà na succès ya baninga alingaka te. Ata onyo solo waka ona kotela ka mams parce que mams za ye moko ngana mona kananga ezala makambo moko ya lokuta ezala kaka likambo ya succès nde ebetaka ya Gabi ebetaka ye penza makasi ebetaka ye penza na ndenge moko ya somo. Alors yo longola wana kanenge babiso awa tozana ba YouTube il y a de ces personnes autokuta na YouTube to babanda kutu to banda ki kotuna bango lelo oyo soki otala ta nombre baboni
biso toza nango na bango o baza na bango bokoya ko comprendre que c'est la grâce de Dieu. Il y a de ces personnes oyo nzambe abengela bango babiloko mosusu te nga pe na mimona kana na vie nanga eza na bamakambo mosusu o na mona ka baninga mosusu basali yango ekei nango na facilité nga na meki na yo simba te na forsaka te pe na yokelaka mutu jalousie te na yokelaka mutu motema mabe te na comprenaka na nga na lobi oyo eza penza appel nanga te ya nga soki eza appel nanga ekokende nango na facilité nyonso na kozwango na facilité nyonso. C'est comme ça vie ezalaka bongo eza te ke non maka nyonso yo pe ya yo fo simba te ya baninga ekoki ko simba ya yo ekoki ko simba nango te eza bongo seke soki ya yo esimbi te nzambe amonaki yo te na nzela wana te nzambe amonaki nde bandeko mosusu nzambe amonaki nde batu mosusu ezalaka bongo. Voilà bandeko nanga oyo ezalaki mwa concept opesa ya gabi ka ndenge boyebi biso tozalaka wana tosungaka pe bandeko na biso mosusu tozalaka wana toyaka pe kopesa batoli kaka ndenge ezalaka. Lelo oyo toye ko profiter pe pona kopesa mwa toli ka ndenge ezalaka ne nga surtout batoli toli nanga ezalaka mingi mingi na ba couple mingi mingi na ba marié na lingaka penza kopesa batoli kaka ndenge ezalaka. Toli nanga ya lelo toli nanga ya liboso oyo penza na kolinga kopesa lelo oyo mukolo lelo en tout cas bandeko nanga na pesi toli nanga ka ndenge ezalaka na ba marié nyonso surtout basi ya mabala bino basi bozolandaka mama Etoiline Ines TV lelo toli na bino eza lisusu ka ndenge boyebi na système pe na ndenge moko ya malamu penza mingi kasi mwasi ya libala abongaka toujours na prière. Mwasi ya libala abongaka na prière. Tant on oloba mwasi ya libala abongaka na prière, il y a de ces personnes bakoya ko yebisanga oh mama suko mibali. Mibali oui, so yokutani na mobali oyo azosambela gloire au Seigneur. Mais so yokutani na mobali oyo yebi nzambe te, oyo asambelaka te, en tout cas ezalaka toujours malamu en tant que yo mwasi banda vie de prière. Eza mwa bongo. Mibali mosusu basambelaka mibali mosusu basambelaka na bango te tango to sengaka basi vie à prière déjà le mariage ezalaka iloko moko ezalaka très combattu kobanda na famille ya basi kobanda na famille ya mobali kobanda na ba quartier ba connaissance et il y a de ces personnes oyo batelemela penza pona libala na yo alors tango zokota na ndako libala koyoka ka bisengo teke na gagner na longi na no longi te okoti na ndako libala nde vie bandi bitumba ya famille mobali na yo ezotalaka yo bitumba ya famille na yo ezotalaka yo bitumba ya ba connaissance ezotalaka yo bitumba ya ba camarades nyonso ezotalaka yo. Alors telema na vie à prière zala muto ba prière kozala muto ba distraction te kozala muto ba nganda te kozala mutu te keno ngape na kokende ngape na kosala te zala plutôt muto ba prière mutu oyo ka ndenge biso nyonso toyebi soki oza na problème oyebi ki na kobetela ngo camarade na ngate na kobetela ngo mama na biso te na kobetela ngo papa na biso te mais na kokende kolela epa ya nzambe na kobetela ngo nzambe na koyebisa nzambe nzambe talanga nzambe monanga eza bongo. En tout cas vie de prière na basi ya libala eza vraiment important. Eza na ba situation mosusu omoni comportement ya mabe na kote ya mobali na yo oyo yo meki koloba loba omoni ke ezo simba kate ekozala malamu en tant que mutu benga nzambe sambela tia ye na ba prière tia ye na ba bondeli parce que oyo ezalaka impossible epa ya biso bato epa ya nzambe na biso ezalaka toujours possible soki yo kotia mobali na yo na ba prière omona ka keno makam nyonso ekosimba makam nyonso ekotambola bien makam nyonso ekokende penza bien mingi makasi na ndenge pe na système moko ya malamu. Voilà la famille tokomi na mwa suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye bye.